avons lu ici la parole totangi awa liloba oyo tozwi na mokanda ya Apocalypse chapitre 1 wana ezalaki emoniseli ya suka oyo Nzambe apesaki na Yohane Jean na nzela ya mwange na ye po ezalaki ntina nini ke mpona opesa kaka boyebi moko te kasi mpona alakisa na basali na ye ebele makambo oyo ebongi te koma kala mingi te. Ezali na bato bazali koloba ono bazali koloba na ndenge na bango solo biso toyebi ete Paul azalaki mosali na Nzambe pe frère Branham azalaki mosali na Nzambe. Ezali malamu me awa balobi ntina na balobi yango na ntina ya basali ebele mpona makambo ekokoma kala mingi te pe ye akokisi yango na nzela ya bilembo na mosali na ye Yohane wana na nzela ya mwanji na ye. Atala oyo ezali libombami ya monene Nzambe azali komonisa liloba na ye na basali na ye basakoli pe liloba wana oyo emonisami yango ebongi ete ekoka koteyama pe epanzana. Nga nalukaki mokolo moko nakoka koyeba bamboka boni ndeko Branham atambolaki na ntango na bomoi na ye kasi nga na maboko na nga mibale okomona ete ezalaki bisika ebele te nakoki kotanga yango na misapi na nga ezalaki kotambola nde na mokili mosusu te ntango mpe alingaki koya na mboko na Zurich mpona ete docteur Milor abengisaki ye kuna na Zurich na Genwald mpe ye moko alobaki akofutela ye voyage na ye kasi nkolo ayebisi ye kozwa avion te mpe zonga kuna na Jeffersonville mpe yo bomba bilei. Nzambe azali témoin na ngai wana na ntango wana ngai ndeko Frank nayebi kutu te eloko nini ezali koloba oyo kobomba bilei mpe to kokabola bilei ya Nzambe oyo bilei ya lola ebombami nga nayebaki te kasi Nzambe asayebaki makambo nyonso. Abi na ye kokende kuna te kazonga na Jeffersonville mpe yo bomba bilei soki tokokoloba na mokuse mpona ete sasa epi lokola tolobi yango kala mingi te ezali kaka te ya koteya oyo maloba na kiteni na yango na bato bazali kotambola kozwaka kaka na oyo ya moke misusu bakozwa kaka na babateme mpe baza kozwa kaka banzela moko oyo humanité ya moke bazali kotambola na yango. Lelo ezali ntango ebongi toteya mwango nyonso na Nzambe na kati na yango bilaka nyonso tu oyo Nzambe apesi biso na nzela ya ngolu na kati na liloba na ye. Nga nakokaki koyeba te ete nyonso wana esi elakamaki kuna na kondima na kala na Amos 8:11 mikolo ezali koya ekolo alobi Nzambe na biso epai nini nga na kotinda nzala na mboka ekozala nzala te ya kolia bama mpona mokili to komela mai oyo na mokili kasi ekozala nzala ya koyoka liloba na Nzambe oyo ezali wana nde sango malamu sango na ntango Nzambe alingaki etatinda nzala na mboka. Yesu alobaki nini mpona kokokisa liloba oyo etumbami na Deutéronome 8 na verset 3 ete moto azali kobika kaka na lipa te kasi na maloba nyonso oyo ezali kowuta na monoko na Nzambe na ntina na yango ntango nazali koteya kotanga sango oyo sango malamu oyo na mokanda na Matie namonika eloko moko ezali na motuya oyo nyonso ali kotanga na mozinda nongo ezali malamu kasi kaka ezali kaka esika moko ezali kosimba motema na ngai koyebaka na Matthieu chapitre 24 na verset 45 à 47 kasi nga na otanga kaka verset 47 solosolo nzali koyebisa bino Matthieu 24:47 solo ete ye akotia ye likolo na biloko na ye nyonso. Amen.
ekozala kaka te mwa biteni teni awa ya koteya mwa ndambo ato ndambo kuna lokola yango ekomami na mokanda ya Ezayi 27 na verset 13. Biso ozali kobika te na ntango moko po bazali koteyaka mwa mateya kaka na mokuse to na ndambo, ntango mosusu kaka kobulisama to kondendisama to likambo moko songolo. Biso ali kobika na ntango oyo ebongi ete maloba nyonso ya solo ya Biblia oyo nyonso emoniseli kobanda na Genèse na emoni na Apocalypse emoniseli 22 nyonso tu yango emonisani na nzela ya oyo mosala ya lisakoli. Ngai nazali osakoli te bato nyonso bayebi yango, kasi na nzela yango ngai nazali na loba oyo ya lisakoli. Mpe Paul azali koloba boye na ntina oyo ya loba na lisakoli. Nalingi kotanga yango kotalelaka 2 Petelo 2 Pierre Petelo kobanda na chapitre ya yambo na verset 16 pe na verset 19. Pone ete ezali kaka te masesi oyo bato babongisi oyo biso tolandi ntango biso toteyaki bino oyo ezali nguya mpe bozongi ya Nkolo na biso Yesu Kristo, kasi biso tozalaki ba oyo bazalaki na esika wana to banzengeleke na ndenge moko ya malamu mpe liloba oyo ya lisakoli oyo biso tozali na yango ezali vraiment sikisiki. Ebongi na bino boshalma bokeba mpe botya matoi na bino lokola pole moko ezali kopela na esika moko ya molili te na ntango oyo ete moye ebima mpe oyo minzoto na ntongo ebima na mitema na biso. Bato ebele baza kokende mosika te na livre ya Amos, kasi ngai na kosepela tokende lisusu na mozindo chapitre 3, Amos chapitre 3, kobanda na verset 8. Nkolo Nzambe asalaki eloko moko te soki te liboso amoniseli afungoli mabombami na ye te na basali na basakoli. Wana ete nkosi azali koganga nani yango akobanga te. Nkolo Nzambe alobai nani yango akoloba te lokola mosakoli. Amen. Tozali komona awa elingi moko na miso na biso. Ndeko na biso Paul alobi na 1 Corinthiens chapitre 14 alobi ete to bato to mibale to misato bakoka kosolola lokola basakoli mpe soki moniseli moko epesameli na motu moko na bango ebongi ete avanda kimia. Wana tozali na ezoloba te na ndenge ya lisakoli moko oyo yo kokata yango te, me ezali koloba na biso awa na nzela ya moto oyo azwi liloba na lisakoli mpe ebongi na biso oyo ntango emonisami na mosakoli moko oyo mosusu akoka kovanda mpe nsima oyo nde bavandi bakososola. Ope biso tozali komona kuna na kondima na kala tomoni ete Jonas azalaki kaka na mokumba moko ye alobakisaki eloko moko te, mpe nsima ye azwaki mobeko moko kende na kuna na vile ya Ninive mpe kuna okomona ete bato bazali omoi 120,000 mpe esambisa bango. Omoni ete mosala ezalaki kaka ndenge wana, nzoka nde ye azalaki mosakoli. So tomoni makambo mpe ya ndenge wana toyeba ete Nzambe apesi biso mpe likabo koyebaka ete esika nini bokisani ezali na oyo lisakoli mpe na kokokisa na yango, mpe Nzambe asali biso ngolu pesi biso bantoma ezali ngolu na esika oyo Nzambe atie biso. Nazali kokanisa mokolo ya liboso nga namonaki ndeko Branham mpe ye ayebisi ngai ete yo ozali moteyi ya sango malamu liboso enga na kopesa ye mbote. Okanisa ete ngai vraimen ya miso ebimaki ngai mpona ete namonaki nabikaki misala moko vraimen ewute epai na Nzambe kuna na mboka Doha. Mpe wana mokolo ya liboso ya lendi nakendaki epai nakende kopesa ye ata mbote nasolola na ye. C'est-à-dire Dieu a écrit en gros caractère
a ouvert mon cœur et Nzambe afungolaki motema na nga mpe molimo na ngai seulement vu des aveugles. mpe ngai namonaki Recouvrer baavegle bato bakufa miso te to bato bakufa miso batelema me kati na ngai ezalaki eloko moko ya makasi elaki koleka motema na ngai ezalaki kopela moto mpe ngai nazwaki na bible na ngai na mapeka nakanisaki ete nayebi bible naza oloba ete nayaki bible malamu kasi ngai nazongaki na motu na ngai ekitaki mpona ete namonaki wana nayebaki ete motu moko azali wana nzambe atindaki aza motu moko ayebaki biblia ete nakomi likolo na mokoli me ye azalaki na nzambe ezalaki na lisanga mosusu kuna monene na Dallas mpe wana babongisaki yango na ndeko moko monene Gerson Lins mpe oyo akoma mokanda ete moto moko oyo nzambe atindi mpe na pokwa wana mpe na ntongo mpe pokwa ndeko Branham nde azalaki na maloba ya koteya ngai nazalaki kozela kaka na pokwa mpe nsima ya lisanga ya misato yango esimbaki ngai makasi mpe nsima natondisaki toujours na bolingo ya liloba mpe nakendaki komona ndeko Branham mpe nayebi ete namoni bokeseni ezali kati na yo na basakoli mosusu kati na yo oyo ozali na eloko moko oyo ezali ya bokeseni tosololaki na ye mpe nsima apesaki nga mateya nyonso banda 1958 mpe nga nakoli na katikati ya mosolo oyo mpe ngai nzambe asalaki nga ngolu kaka moko wana ete nzambe apesi ngai nakoka komona moto oyo na lolenge moko ya bonzambe mpe nakoka koyeba liloba oyo na lisakoli mpe nakoka kosangana na yango tina ntango oyo mokolo oyo ndeko oyo bamemaki ekuna na kondane na suka mpe nga mpe nazalaki na esika wana mpe nga natelemaki liboso ya nakunda epanye balinga batiaki cercueil na ye kasi eloko moko elobaki elekaki mpe wana nawutaki na chambre na ngai na hotel na ngai wana mongongo moko esololaki na motema na ngai ezalaki te na ndenge moko ya koyoka na matoi me nayoki ngongo wana elobenaka na motema boyebi ke nayoki ntango nyonso tu nayoka mongongo na nzambe soki totali le 2 avril 1962 wana ezalaki mpola liboso nayokaki kuna kotala mwana 3 metre nkolo asololi na ngai nayokaki mongongo ya nkolo elobi ezalaki na nguya moko ekoyeba te abete mosali na ngai ntango na yo na mboko ekomi na suka ngai nakotinda yo na bamboka mosusu mpe mpona koteya liloba na ngai mpe ngai nakweyaki na liboko na ngai ya mwasi mpe nakokaki kotelema lisusu te wana naye kotala ngonga te mpe nayebaki lisusu te nakokaki koyeba te ntango nini yango vraimen na sikisiki yango elekaki me namoni esalaki ata ba 30 minutes nsima na yango ntango ngai natelemi nalobaki eloko moko nalongolaki liboko na ngai ya mwasi mpe na mima ndenge ya mobali mpe wana mwa makasi oyo etikalaki ngai natelemi mpe nzoto na ngai mobima ezalaki koningana liboso mpe na se na nsima nazalaki kotala mosika wana epai nini mongongo ewutaki mpe nayebi te nkolo bakoyoka ngai te mpo bango batondi na biloko ebele okoyoki ete ndenge nini ezalaka na zamba ozali koloba ozoyoka mongongo no moko ezali kozonga mpe na ntango wana azalaki koyoka lisusu wana ndenge nini maloba na ngai moko ezalaki kozongela ngai mpe yango ezalaki kozingazinga ntango esika moko mpe nkolo alobi na ngai na mbala mibale mosali na ngai ekokoma ntango oyo bango bakoyoka yo batela bilei oyo ebombami
poni ete nzala moko monene ezali koya mpe yo kozala na katikati ya mabota mpona kokabola bilei songa na kokai kokufa sasa ye pito te kosambisa mekoya mpona lelo yeba ete liboso na Nzambe ezali maloba oyo ya solo nite epai na Nzambe nayokaki mokolo wana Tereza 1960 mpe poko ekomaki napusaki rido na ngai mpe nayaki kolamuka mpe nazongisaki mokolo wana ya tongo na maboko na Nzambe mpe bino boyebi malamu ntango yango elobamaki ete nzala moko monene ekokoma elongaki na biso tosala nini tobabombabomba babiloko oyo ya kolia na nzoto tobombaki bafufu tobombi bandunda biloko nyonso tu tokokai kokuma tokokai kozwa mpe tobombaki yango mpe eloko moko ezala okoleka kati na ngai mpe nazali kokoma kaka kandakanda mpe nayebaki te na kobandela ndenge nini mpe ezalaki kaka nzala te mpe eloko moko ezalaki te mpe eloko nini nde ekomaki na ntango wana bato bazalaki lisusu na elikya te ezalaki mwa na likya te ekangamaki likolo na ngai mpe nabaki ete nkolo nazokoka lisusu te kosalela yo lobaki na ete nzala moko ekoya mpe ngai nabombi biloko oyo nyonso tu ya mokili nabombi yango mpe sasa epi nazoyeba te ndenge nini nakoki kokabola yango mpona nzala ezali nango te mpe ndeko Smith azalaki wana lingomba na ngai ezalaki omoi ata na bato 60 kaka mpe ngai nayebisaki bango ete vraiment nzala moko ekokoya mpe nete ekomaki te manga nazalaki lisusu na espoir te mpe ngai nakendaki nazalaki nakutanaki na ndeko Branham mpe bandeko mibale mpe bazalaki nango sokoma na wuti mpe ndeko Branham alobi na ngai mbala moko olingi nayebisa yo liloba makambo nini Nkolo alobaki mpe yazongelaki liloba moko likolo na moko mpe na katikati ya mwango nyonso tu maloba nyonso Nzambe alobaki kuna na Krefeld na avenue 160 kuna na deuxième étage mpe nazalaki kovanda le 2 avril 1962 liboso tektongo ekoka kokweya bandeko nanga balingami nakokai koloba kuta te eloko moko te ngai nayebaki ete na ntango wana ngai azalaki liboso vraiment ya Nzambe na nguya nyonso kasi ye nde azalaki kosalela mutu azalaki kosalela mutu oyo lokola kaka oyo ezali kaka instrument na ye mpe monoko na ngai etikalaki ya kofungwama mpe alobaki vraiment na alima nyonso tu makambo okolo alobaki ete mpe ayebisi ngai ndeko Branham yo mikosaki okanisaki ete nzala moko ya nzoto yango nde kokoma yo bombaki bilei oyo na mokili ezalaki ndenge wana te Nzambe akopesa biso nzala moko ekoya nzala moko ezali ya liloba yo ebongi ete obomba liloba obomba yango malamu liloba oyo Nzambe alakaki mpe yango emonisami na ntango na biso mpe ye abakisaka alobi ete oyo bilei oyo ezali na bande magnétique mpe wana na ntango wana nyonso tozalaki kaka enregistre me likasa moko te ekomamaki na ntango wana bo babengi broshi mpe le 3 décembre 1962 alobi ete yo zela mpa yo banda kokabola bilei oyo tina ntango oyo kozwa biloko ya suka oyo ekosala te yo okende na yango mpe ngai nayebi te soki ozali kososolo ngai nazali koloba sasa yibi biso ozali te na ntango tozali koteya oyo kaka makambo ya mike na biso ali koteya toli nyonso na Nzambe tokoteya Paul te Branham te kasi biso ozali kosepela toyebi ete Nzambe atindelaki biso ndeko moko Paul mpe ndeko moko Branham mpe bango nyonso mibale bateyaki kaka sango malamu moko bango mibale bazwaki molimo moko mosantu bango nyonso balaki bamwange mpe batindami na katikati na bokonzi na Nzambe na bomoi moko azalaki na ebandeli mpe moko na suka ezali lolenge wana nde Nkolo ye aye kotala biso na mawa na ye na ntango na suka mpona ete tokoka kokokisa bozongisi mpe tomibongisa mpe komemama na lingomba nde na suka
nayebi ete ezali mpasi bato bakwa kososolo ete nzambe azwaka motu moko kasi ebele te 100 to 200 300 te ye azwaka kaka motu moko yango wana bato akoki kososola yango te ezali ngai nde motu na deside boye te nzambe azwaka na Moïse moko Enoch moko Noe moko mpe Eli moko mpe Josue kaka ye asalela kaka motu moko soki bazali mibale yebi ete wana boyokani koki kozala te me soki kaka moko azali na maboko na nzambe kaka na nzela na ye nzambe akokokisa na mokili mobimba oyo ezali mwangu na ye atina biso ni tosala vraiment otia elikya na biso na nkolo 3 ans lors d'une très grande conférence en Floride. wana nazalaki na lisanga moko kuna na kofi namonaki bato malamu bato bateya minene Robert ayaki mpe na avion na ye oyo mpe ndeko mosusu ayaki na avion na ye alobaki yango te soki bolingi ngai nalekisa bino oyo nini oyo bafutaka ngai mpe alobi ete oyo ezali salaire ya mopalangisangi oyo ya ntango wana ezali azwaki kotushe $1 million na mbula moko ngai nasosolaki yango me namoni ete ntango nga mpe nazalaki wana namonaki makambo nini ezali koleka ntango nyonso wana toyokaki ata liloba na nzambe te oyo azokomisa moninga mpe azokomisa mosusu toyoki kaka makambo ya koloba kokulaka ya mokili oyo politiki eti wana na ngai nalembaki nalobi ete otikela ngai liloba na te tote ngai nake na ngai ebongi to tokóma na esika wana yango ezali nini nzambe azalaka na posa ya motu moko oyo azali kotalela bato te to azali maboko ya bato te kasi azali na liboko na nzambe wana ezali kokanisa ngai na tini ete na frère Branham motu moko alataki vraiment na ndenge moko ya pete eba 1960 azali lokola biso te mazalaki moto na nzambe moto nzambe atindi na sango malamu moko mpona libota na nzambe ngai nazali moto oyo lakisami mpe bonge ete nakoka koyeba makambo mpona mpe nateya bamisusu kasi tokiti na mozindo ya makambo oyo ngai nakokaki kondima te oyo bato wana bazalaki koloba mpe nazali na foto na ndeko na biso Branham biso so otali awa tomona ete tozwaka foto ya frère Branham mpe tozali komona na likonzi ya moto na motu na ye ntango nyonso azali kobondela mpona maladi toyebi ete oyoyo oyo wana likonzi ya moto wana ezalaki kobima mpe yazalaki komona makambo nyonso tu lokola ye akokaki komona ngo lokola azotala televizio oyebisa ye kombono nani soki ozala outaki mpa ya médecin to ndenge nini nyonso to wana ye azalaki koloba yango ngai nayebi te mbala boni kuna na mboka na Europe bato babikaki yango me mokolo mosusu alobi ete oyoyo likonzi ya moto oyo yeba ete ezali vraiment na baaméricain bayebaka makambo nde bango batotolaki ete ezali eloko ya solo mpe ngai nalingai nakota na mozindo mpona nayeba makambo wana mpe ngai nayebaki ete mosakoli moko akoki kosepela te akoloba nimporte kwa te mpe ngai nazwaki avion nakie na Washington nasalaki nalekaki na Washington mpe wana deja ntango ekomaki na ba 11h mpe nabandaki koluka kokende na ekuke moko na ekuke moko mpe bato bazalaki kosangana ebongaki ete ngai kutu natika na ngai kasi nyonso tu ekomaki na liboso ya ntango po tokóma na pokwa wana na bakatikati ya ntango mpe nakutani nakoti esika moko namoni ndeko moko akolima moke mai azalaki motu moko azalaki malamu mpe nayebi te tala bosenga na ngai abe ete ezala tableau oyo naza na yango nde nalingi komona
Pe ya lobi na ngai. Vous êtes un peu agité. Yo zali koningana mingi na moni ete yo oza troublé. Nga na luki bisika nyonso na yebisi ye. Pe ekomaki nga mpona ete pembeni nazonga na ngai. Pe ayebisi nga ete yaka na ngai. Wanga na landi ye. Pe ya monaki emisaki foto wana na maboko na ye. Palobi ete ndeko bato kutu bamonaka ntina eloko te. Komisio ekosuka kaka babwaki yango na tiroir. Makambo ezali mpona mokili te. Ibe ete basango malamu oyo nyonso baza koloba na ntina ya frère Branham mpe baposa na bango basalela Nzambe. Il serait très volontiers d'utiliser son nom autrefois. Bango baza kosalela kombo na ye kasi. Puis par la suite, car ce qui leur importait, c'était l'ampleur. Esolo ezalaki komema bango ezalaki nini batangaka kombo na ye mpona bakoka kozwa influence. Ebongaki ete makambo ezala malamu mpe botingana bana bino na polo. Yango tokoloba ete na mokolo na suka Nzambe alakaki na liloba na ye mpe nalingi totango na bokuse mwa makomi moko ya mokuse mpona boko akoyeba ndenge nini toali kobika na ntango oyo mpe ndenge nini makambo ezali kokende kotelelaka liloba na Nzambe. Na Matthieu 24 wana badisiple batuni polo bamituna mingi misato bakendaki na montagne ya Olivier alobi ete makambo yango ekokoma mokolo nini mokolo nini mabanga ekozala lisusu te na se oyo mpe tempelo ekoboba ekopanzana mpe oyo ya suka te tozongi na oyo motuna ya liboso yango ekozala mokolo nini mpe mokolo nini oyo kozongo ya mibale motuna mpe komema na suka mpe koyeba ntango na suka. Omoni ete mituna misato mpe nkolo azongisaki na ndenge moko ya kimia mpe akotaki na mozindo yango abe tokoyoka balobi na biso bitumba banzala to makambo soko na seko koningana ya mabele mpe makambo ya pasi oyo ekoya mpe nsima alobi nango lisusu verset 8 nyonso wana ezali kaka ebandeli ya pasi mpe bapasi oyo nyonso to ekosimba mikili yeba ete makambo nyonso ali koningisa mokili ebandeli mpe suka ezali kaka ebandeli ya pasi lokola Ezayi alobi yango wana mabele oyo ebanda koningana lokola motelango na Ezayi 24:19 abete mabele oyo ekobebisa mpe kokabola mwa ndambo yango ekoningana abete yango ebanda kotambola kokweyaka mpe kotelemaka lokola moto alangi bukwe azali kotambola mpe na pwasa yango ekokweya mpe kotelema lisusu te. Totanga lisusu na Ezayi chapitre 13 tokoki totali na verset 6 mpe na 7 na verset 6 Ezayi 13 nayebi ete mokolo na nkolo ekomi pembeni mpe yango ezali koya na makasi lokola mokake na ntina ete oyo nyonso tu ezali kokweya mpe mitema ya bato nyonso ezali na kobanga mpe ngai nalobaki yango ete yeba ete ezali ndenge ya pasi lokola mwasi oyo azali na posa abota mpe azali kotala mpe elongi na ye ndenge nini ezali kokoma mpona pasi mpe tokokoba kotanga lokola ekomemi na verset 11 alobi ete ngai nakotelemela oyo nyonso tu ezali ya lokuta bato bazali na kodondwa mpe nakokitisa na bato oyo nyonso bazali konyokola bato mpe oyo ya pasi mpe toyeba ete oyo nyonso tu ya wola nyonso tu ekoningana wana ngai nakoningisa lola mpe se mpe mabele ekobebisama na esika na yango
etc. Te makambo ya ndenge wana mpe nali kotanga so makomi mosusu mpo nete bino bandeko na ngai bozali koyoka bokoka koyeba mwa eloko moko na lite ya lelo oyo ekozala mokolo moko nzambe abongisi mpo nete ezali bokoka kozala lokola moko bato bayekaka boye te bazongi kasi bino bosala libiki na nzambe mpe bino kososola ete biso tokomi pembeni na boyei na yesu kristo. Isaïe 54 ezali koloba na biso na ntina mokolo ya nkolo mpe yango elobami lisusu na makomi mosusu na chapitre 3. En français, c'est Joël 2, verset 31. Otalelaka Joël 2 na verset 31. Joël abete mo ekokoma vraiment na ekobongwa na molili mpe mo sanza ekokoma lokola makila liboso te mokolo oyo ya monene ya nkolo ekoma wana verset 15. Ebete moi mpe sanza yango ekokoma butu mpe minzoto ekopela lisusu te makambo ebele ekokwea ekomonana pene kotanga tuliko moko na 1 Thessaloniciens chapitre 5 mpe kolakisa biso ndenge nini ezali kaka te bitumba banzala nde yango nde ezali bilembo na ntango oyo te nkolo azali koya ezali kaka yango te mpe balakisi biso lisusu tokoka komona te 1 Thessaloniciens chapitre 5 na mozindo na yango so bokoki kokoma yango na 1 Thessaloniciens chapitre 4 na verset 13 bazosona biso na bozongi ya nkolo mpe na baoyo bakufi kati na Kristo mpe na baoyo bakosekwa na baoyo bakozala na bomoi mpe bakobongwana mpe bakomemama bango nyonso mpe elongo kokutana na nkolo kuna na mipepe. Mpe na verset 17 alobi ete biso tokozala ntango nyonso na nkolo kasi totala na 1 Thessaloniciens 5 na verset 1 mpo alobi ete na oyo ya ntango mpe ngonga yeba ete na boyei na Kristo ezali makambo misato ekomileka wana kobiangama ya kolamuka mpo nete wana na bato bakufa bakolamuka mpe na koyulaka kelelo mpe na mongongo ya mwakange esasa ipe ezali kobiangana oyo tozali koleka lelo ezali kobiangama ete bato bakoka kolamuka. Matthieu 25 bino bolamuka mpe bokende kokutana na mobali na libala yango ezali koganga sasa ipi yango ezoloba ete bomibongisa bobongisa minda na bino botondisa yango na l'huile oyo ezali nini molimo mosantu yango ezali kokokisa masasa ipi mpe yango elobi ete oyo bazali deja bamibongisi bango bakotaki na mobali na eyo ezali elulu ya libala mpe ekoki ekangamaki bato ebele baza koloba ete oyo libala oyoyo esi esalami awa na se oyo eyeba ete bato ya ndenge wana mituna bango ezali malamu te bazali kokanisa na ndenge moko mabe ebonge ete bakoka kozongisa bango babongisa mituna bango mpona ete oyo ezala na 1 Thessaloniciens chapitre 5 toali kotanga na oyo ezali ntango mpe ngonga likolo ezali na ntina moko te biso tokoka koyeba yango bino boyebi bien ke nkolo na nkolo ekoya lokola moyibi na butu ntango bato bakoloba ete kimia mpe boyokani wana eloko moko ya mboye kokwea na pwasa lokola ete pasi ya mokobota ezwaka mwasi mpe na verset 4 lisusu kasi bino bandeko na ngai bino bozali kobika na molili te mpo nete makambo oyo ekoka kokwela bino pwasi kasi mpona biso ozali katikati na molili te mpo nete oyo ezali polo ebimi na ntango oyo ya suka ya lobiko yeba ete ntango na lobiko oyo ezali na ebandeli na yango memena sikoyo na pokwa nzambe apesi biso pole na ntina ete biso na nzela ya komonisama ya eloba oyo emonisami biso tomona nzela mpe ezali ndenge ezali kopelisa yango talobi ete bino bandeko na 1 Thessaloniciens 5 bozali kobika katikati na molili te yafungoli biso na liloba na ye mpe tokoba lelo ete liloba na yo ezali
oyo mwinda na makolo na ngai pe pole moko na matambe na ngai. Tomoni awa eloko moko ezali ya motuya. Kono Yesu Kristo alakisi biso bapasi ezali koya pe ntango ekomema biso na suka esangana libota na Israel pe kolamukisa mabota nyonso na baindependance na bango na makambo ebele wana ndenge nini bapasi koya na mokili pe Paul azongi na suka ya makambo oyo pe ya komi ntango bakoloba kimia pe boyokani wana ete yeba ete libebi moko ekokwela bango na pwasa ete biso toyebi ezali 8 ans bandeko na biso Gorbatchev nga nasepelaka ne mingi pe na nzela na ye nazali kobondela mpona ete nga nanu nabondela lokola boye te na bapresident nyonso oyo baponami lokola Gorbatchev mpona nayebaki ete mokolo oyo azwaki bokonzi na ye pe nayebaki ete nzambe nde moto atiaki wana moto moko akokaki kosimba ye te abai ete nkolo na ngai pambola moto oyo pe kokisa na nzela na ye oyo nyonso oyo na nzela ya mwango alobiko yango elakami omoni ete nzambe asalelaki ye nsima na oyo bitumbu ya makasi toyeba bato ebele boni bakufaki bato bakufaki ebele toyebi te chiffre exact na bato boni bakufaki boni ekoleka 55 millions ya bato bakufaki yeba ete bamoko ezalaki vraiment basi batombami makasi bazobunda na bango na bango motu moko alingai komikita te liboso na mosusu ezali ndenge bato bazali kobika na nzoto pe yango mpe ezali katikati na bokula yeba ete Claire azalaki nango bisika na ye bakonzi mosusu bazalaki na bango kuna bazomeka oyo ezali nguya na bango oyo bato ya makasi bamoko ya makasi balingaki ete bakoka omeka nanu bayeba nani aleki makasi kasi toyeba ete bonge na biso mpe tokoka kososola makambo nini Daniel alobaki mpo tokoka koyeba oyo ezali liloba ya emoniseli oyo ezali kososola mokanda na Daniel te ye akoki koyeba pe te makambo na apokalipsi ye Daniel amonaki banyama oyo mine oyo bazalaki kolakisa bokula ko ekolandana oyo ezalaki bababilonia basyrien perse pe bagrek wana kotaelaka na mokonzi alaki na Alexandre Grand mpe suka tokomi na oyo ezali bokulaka ya baromain omoni nana ila Patmos Jean amonaki oyo babokulaka oyo minine te me amonaki ako oyo ya suka amonaki ndenge nini makambo ekozala na suka amonaki makambo yango ndenge nini ekomemama na suka na ntina na yango ebongeti bokonzi nyonso tu ekoka kokita mpona ete obokonzi na baroma ekoka komonana na nguya na yango nyonso okoki koloba ete boni oyo ezali malamu na katikati ya bahistoire oyo tozali kotanga yango bazali koloba ete baromain nde ezali oyo empire moko oyo ya bonzambe biso olobi yango te biso toyebi ete bokesaniaki mibale kwabwani moko ezalaki na baprotestant na bakatolike mpe tomoni ete oyo division ya mibale nsima ya kokabwana ya nsima bitumba oyo monene oyebi ete Europe yango mpe kabwanaki na bisika mibale meme kuna na Allemagne bakabolaki yango kasi wana kotalelaka oyo apocalypse 17 alobi ekomami ete amoni ete oyo nyama oyo azali kokumba oyo engumba oyo ya monene ya suka mpe nsima boyokani moko ekosalama omoni ete Allemagne de l'Est mpe ya west yango ekokutama mpe ndeko Branham alobaki yango deja na 1962
Monde ndeko Branham abaki na 1962 abaki ete oyo kotongama ya mur ya Berlin esalamaki na 1962 ndeko Branham alobaki ete ntango Berlin Este yango ekozongisama mpe kutani na yango yeba ete bokonzi ya Baroma yango ekozala lokola yango ezalaki na ebandeli atina na yango balakisi ete oyo nyama oyo azokaki makasi yeba ete kati na yango ezalaki nde mboko na Allemagne nde yango esalaki makambo ebele mpe yango ekokabwana sikoyo ezongi mpe na bomoko yango etali ete maintenant Rome abiki abeli na pota wana yeba ete yango nde ezali lisanga oyo ezali ya monene yango nde ezali mama na mangomba bango nyonso tu bakozonga katikati na ye yeba ete bekozalaka makambo mibale biso bakozwa tia mandanga kanya molimo katikati na nzoto na kolo bisusu bakokoba kaka na libebi bakolanda lingomba oyo etelemeli ezali motelemeli ya Kristo ezali kozela ntango na suka ata na conseil économique bato balobi ete oyo pape nde azali mokonzi oyo ya monene koleka moto moko akokaki kocontredire ete me nga soki nazalaki wana nga nayebisa ye oyo azali mokonzi na lingomba ezali nde Yesu Kristo nkolo na biso ye nde azali motu ye nde azali mokonzi mosusu te biso tokomi vraiment na suka biso toali komona ete kobongisela moko oyo ezali kotalelaka bokulaka mpe bazali kosala lokola bazali koteya omoni wana soki otali boyokani oyo babengi traité de Rome eloko nini ebombamaki na kati wana mpe na ntango wana bango bakabolaki ndenge nini Europe yango ebongaki ete ebongisama epai nini bakotia bakoteka wapi makambo nyonso babongisi yango lelo oyo mboka moko toyi kokende lisusu liboso te mpona mosusu bango nyonso bazali na boyokani eza lisusu politiki ya Europe te ekomi bokulaka oyoyo ya Europe mobimba ekolo ezali komonisaka basakoli na katikati na Biblia babete ezali nde esika oyo nde moboko ya ndako yango esalani me basali ndako na bango kala mingi te bango bazali koloba na ntina na ndako wana babengi pan européen ndeko na biso Gorbatchev bango bazali koloba ete na ntango wana na kati ya ndako wa monene bazali kosala yeba ete bato nyonso tu bakozala na kati na bango moko na moko akozwa esika na ye mpe biso toyebi ete oyo makambo oyo nyonso tu yango mpe yaki koloba mpe na katikati na liloba na Nzambe alobi nde na mboka na biso na mboka tata na biso bisika ezali bango baza kozwa likomi wana mpona batia yango na maboko na mwa ndako na bango monene bazali kosala bazali koyisosola ndimbola nini te ezali na makambo oyo biso toyebi ete bozongi na Yesu Kristo ekomi pembeni epai nini mwasi na libala abengami menako akobima tako akomibongisama lingomba na Nzambe ezali sikoyo ndenge nini Nzambe abongisi lingombo na ye na oyebe ete ezali nti kobongisama na ndeko oyo ya suka libango elobi ete na Apocalypse 18 verset 4 libota na ngai bokoka kobima osimba oyo ya mabe te mpona ete oyo maladi wana ekokozwa bino oyo ezali sango malamu na Nzambe biso tokokaka iyo na liloba nyonso te bongi te kwa kozongisama na lingomba na Yesu Kristo liboso ya bozongi na ye mpe ndeko Branham azalaki kaka moto moko ngai nayebaki azalaki kosala mosala moko oyo Nzambe azongisaki nyonso na nzela ya basakoli mpe ya bantoma yango nde Nzambe akokaki koloba mpe akokisama na nzela na ye biso tokomona akokokisama na makambo tokomona ete makambo elekaki na ntango na ye na misala na ye ezali lokolo ezali na mokanda mpe
kokana oyo ezali na Acte chapitre 3 oyo ezali kosola biso na bozongi ya Yesu Kristo mpe kobongisama na biso na mokolo oyo ya monene wana na Acte des Apôtres misala na bantoma chapitre 3 na verset 6 à 9 kobongola mitema na bino mpe bozongela Nzambe mpona ete masumu na bino elimbisama atina ete ntango akokisa mongongo ekuwa kozonga oya liboso na nkolo mpo ya kotinda Yesu ye nde aponaki lokola mopakolami mpo na bino ye oyo ebongaki ta memema na lola avandi na lola ti ntango Nzambe akobongisa makambo nyonso akozongisama makambo nyonso lokola ye alobaki yango na nzela ya maloba ne ya basakoli na ye ntango boyei na Yesu Kristo kozala ebongi toyeba makambo nini ekoleka oyeba ete nyonso te ebongi kwa kozongisama na vraiment na alima na ndenge nango ezalaki na ebandeli liboso na Nzambe mpe na ntango wana nkolo Yesu ebongi ete yazela mpona na lola bakino ezali bokulaka na katikati na se bokonzi na se oyo Nzambe asi abongisa oyo aboyi na liloba oyo na lisakoli soki totangi na mokanda ya Age chapitre 2 na verset 5 mpe 6 2 verset 5. La promesse que je vous ai solennellement faite lors de votre sortie d'Égypte. Elaka ongana pesi bino wana ntango bimi na Egypte ezali kaka epe ya iye molimo ezali kati na bino bobangelo kote mpona ete yango elobi molimo na Nzambe kala mingi te nga na koningisa lola pese mai mpe makambo nyonso koningana na chapitre 2 na verset 22 ebisa zoro de Babel oyo azali mokonzi na Juda makambo oyo ezali koleka nga na koningisa lola pese mpe nga na kokweyisa oyo ezali bikonzi ya bato mpe na kosilisa bokonzi oyo ya bokulaka ya bapagano mpe ntango wana bakonzi bazalaki kokweya ngai nayemonaki yango mpe ndeko na biso apesaki bambote ya suka mpe alobaki ete oyo azali koya na suka akosuka omoni makambo ebelebele bakomaki yango alobi ete oyo aye na suka ye akonyokwama na bomoi boyebi ete oyo ezali nyonso tu ya makambo wana ezali katikati na histoire na biso mpe ye akomaki yango na mokanda ya Mystère d'or mizikatana d'or abe ete oyo aye na suka bakopamela ye mpe na nzela ya bato likambo nini elekaki ntango ekomi ete Nzambe ebongi na biso asala mpe akoningisa yeba ete mabele ekoningana mpe Nzambe akolongola bakonzi ebele na bakiti na bango ebunga na bango yeba ete bato ebele bakonzi ebele na ntango wana batikaki bokonzi na bango yango ekangami na boye zongi na Yesu Kristo tokotangaka na mokanda bayebelo Hébreu chapitre 12 mpe liloba oyo ekokisami na maloba ya moto na Nzambe na kondima na nsima ya sika po toyeba ndimbola na yango nga nayebi te nga nakoma mokanda oyo ya koyokani ya kala ya sika te me yango esi ekomama ebongi kaka okoka koyeba boyokani makambo ndenge ezali mpe kotia eloko na esika na yango ndeko moko alobaki na ndeko frere soki te soki Nzambe nde abengi yo soki mpe tozali kondima ete yo mpe ebongi na yo okoka kosala misala ndeko Brana masalaki biso toali koloba ete yo ozali koloba kaka kotia eloko nyonso na esika na yango makambo ya ndenge wana yango ezali na ntina te ye alobi nga nayebisi ndeko na ngai oyo nde yango nde ezali na motuya koleka nyonso kanisa wa ete bilei ekozala ebele na esika oyo
ndenge nga nayebi te ndenge nini balambaka nakoza awawa na tie boye na tie eloko na ndenge na lolenge na yango ete lolenge ke mutu akoki koelia te soki nzambe apesi biso bilei moko ya bilei euti na molimo ebongi ete biso nyonso to tokoka kozala mana alima yebe ete nyonso to esi ebongisami na bato bazali koilamba ebongi na biso toya kaka na mesa oyo ebongiseli biso ya malamu mpona kolia. Na verset 26 Bible olobi ete mongongo na ye yango eningisaki na ntango wana mabele mpe na verset 26 alobi lisusu tomoni yango bala lisusu ya mibale ngai nakoningisa lisusu mokili ekozalaka mabele oyo te mpe na lola wana kolakisa ete mbala ya misusu ya mibale ezali koleka ndenge nini mbongo wana ekozala na oyo oyo eningami mpona ete ekozala eloko moko ya kokela mpona ete eloko moko oyo ya kowumela koka kobima mpe ebongi ekoki kokwea te na ntina yango lokola biso tokoki kozwa bokonzi moko eza na suka te ebongi na biso tozongisaka matondi ezali nde na lolenge ya biso ezali kosalela nzambe na lolenge moko oyo ezali ya motuya na bonzambe mpe na kobanga moko oyo ya makasi na ntina yango moto na nzambe atatolaki eloko moko te na koyokana me alobaki ete lola pese yango ekoningana lisusu lokola profete alobaki ete bakonzi bakokweya nzambe moka kozala maboko oyoyo liloba oyo ya lisakoli ya suka ye moka azwi mokumba ya makambo oyo ya lisekoli oyo ya suka ozinga makambo na mokuse nyonso oyo biso tokokoba kaka boye te ezali na biloko bilaka oyo nzambe mpe alakisi biso ete na binzambe ezali ebele komi ata 315 na kati na boyokani na bango babikomite ekimeniki bango moko na moko aza kopesa ndimbola na ye kasi biso tokoki koloba verite ezali wapi tokoki koloba lokola Pilate alobaki ete verite ezali nini ebongi na biso tokoka koyeba oyo ezali solo koleka lisusu ete oyo ezali solo etikala kaka solo mpe nkolo na nzela ya ngolu na ye loko ebimaki na monoko na nzambe yango mpe ekoka koteyama kaka lolenge moko wana oyo yango epesamelaki boyebi ete bakosaki bato balobi ete pape nde azali oyo azali mokitani ya Petelo mpe bapesaki bango fungola mpona ete babanda kolimbisa masumu ya bato wana ezali lukolo ezali makambo ya lokuta toyebi ete liloba wana na Matthieu 16 eloba mikasi bango bafungoli yango ebongi ete eloba na nzambe ezonga vrema na ndimbola na yango lokola nini nzambe moko apesaki yango na makambo wana ezali komema vrema libebi moko ya makasi kotalaka makambo nyonso ezali koleka na katikati na mokili boyini ayaki mpe azwi liloba ayebisi Yesu ekomami esengami ete bamwanji na bamema wana mapeka na bango mpe yo kokoya te yokoki kozwa libanga yokomisi yango lipa omoni ete azali kozwa maloba oyo nyonso abimisi yango na ndimbola na yango eti lelo ndenge na ye kosala ebongwani te ezali koloba liloba azwa liloba na nzambe mpe abimisi yango na katikati na ndimbola na yango na ntina yango ezali na motuya ete liloba na nzambe teyama na sembo nyonso biso toali koteya oyo ekomami na 1 Roi 17 ngai nasepelaka na liloba oyo Dans 1 Roi au chapitre 17, en effet, la femme a dit ici, verset 24. 1 Roi 17, verset 24. Et moi, ça Elie, Gana yebi sasa hivi que tu es un yo homme ozali mutu na nzambe et que la parole du eke Seigneur dans liloba ta na bouche nzambe na monoko na yo est vérité.
yango ezali solo tous que la parole de Dieu est vérité. soto ebiso nyonso te eloba na Nzambe ezali solo kasi ezali kaka solo na liloba na monoko ya katolike basango katolike to bakambi ya mangomba ezali ndenge wana te yango nyonso bazali koteya na Nzambe ezali solo te bango bateyi bandimbola na bango mpe bazwi yango batia yango na likolo na mwenda pene te baliloba na Nzambe ekoka kobomba yango moni ete pesi mobulu na katikati na binzambe kasi liloba na Nzambe yango nde ezali kopesamela na poli na ntina yango ebonge na biso tokoka kokengela kaka liloba na Nzambe ekoka koteyama kaka lokola euti na monoko na Nzambe topesa yango makanisi na biso te oyeba ete oyo bitumba oyo ya bamboka oyo ya makasi yango esuki makambo nyonso ebongwani ntango na kale alaki mpasi mpona kolanda bainformation me sasa yipi nyonso efungwami eyeba yango tokoka koyeba ete mokili nyonso to ezali kokamwa omona ete oyoyo pota monene ya nyama na yaulu yango mpe esali nini ebiki otelaka na Apocalypse 13 na verset 3 biso ezali kobika na ntango moko ezali na motu ya mingi ate ezalaka na bokulaka na mukanda na biteka koteka biloko to na kosambela mpe tokomi vraiment na suka na oyo etali makambo na mokili oyo liboso te nkolo na biso aya yebe ete ntango nkolo na suka ekokoma ya lobiko okoma na suka meyebe ete mpasi moko monene kokwea likolo na mokili ntina na yango nkolo apesi biso elaka na kondima na kala mpe akokisango na kondima na sika mpenga na kotangela bino makambo mibale na mokanda ya Malachi 4 na verset 5 Malachi 4 verset 5 boyeba ete nakotindela bino mosakoli Eli boso ete mokili oyo ya monene mpe ya solo ekweya mpe na Matthieu chapitre 17 tozali mpe kotanga awa na verset 11 Matthieu 17 na verset 11 yazongiseli bango Eli akoya solo mpe akozongisa makambo nyonso na lolenge yango ezalaki na ebandeli otayelaka sango malamu ya Jean chapitre 1 batuni ye motuna mpe nakoki kotango na mongongo makasi mpona bato nyonso bakoka koyeba yango na Jean chapitre 1 na verset 21 batuni ye yo ozali Eli eyabi ngai te eske ozali mosakoli eyabi ngai te kasi yango elakisi nini oyeba ete na kati na mosala na ye yango kaka nde kite na liboso ya Malachi ekokisamaki oyo ekangamaki na elaka oyo ya mosakoli ya Eli ebongaki ya liboso na ntango na pasi yango babengaki ye Eli mpe biso tolobi yango ete ezali na ntina te tokoka kokota na bozindo ya makambo oyo nyonso to ekoki na biso bakoka kotanga yango lisusu tozotanga na oyo ezali totangi na makambo ya Ezayi, Joël, Josué mpe tokoka kokota na oyo 2 Pierre chapitre 3 mpe awa mpe yango ezali mpe elobami lisusu na boyokani na oyo ezali bozongi na Yesu Kristo ekotanga ata makambo mibale to misato na 2 Pierre chapitre 2 na verset 3 natina ete bokoka koyeba na makanisi na bino oyo nyonso tu basakoli na bule balobaki mpe mibeko ya nkolo na biso mpe mobikisi na biso oyo eteyameli bino na nzela ya bantoma kasi ebonge na bino bokoka koyeba na makanisi na bino ete na ntango na suka bato ebele bakoya na makanisi ya mabe bakotambolaka na makanisi na bango moko na baposa na bango mpe nsima na verset 8 na 9 baningami bokoka kotika bosana likambo te mokolo moko pemene na nkolo ezali ko mila mpe mila lokola mokolo moko
10. Pe na verset 10 ekomami ete Mais le jour du kasi Seigneur mokolo viendra na comme un nkolo ekoya voleur. lokola moyibi. En ce jour-là, les cieux Na ntango wana yebi ete disparaîtront dans un grand fracas. lola Les éléments ekoleka na se dissoudront makasi dans la mingi chaleur pe des flammes. biloko ebele Et la ekobebama terre, na avec moto toutes les œuvres pe des yebi hommes ete qui s'y trouvent, sera mabelo na consumée misala par le nyonso feu. tu ya bato Et ainsi yango de suite. ekozikisama na Ainsi, moto le jour du Seigneur pe brûlera comme un ndenge na ndenge four. yebi ete Lorsque mokolo yango le ekozala temps lokola de moto la ya grâce makasi sera wana terminé ntango na ngolo et que le ekosila Seigneur Jésus reviendra mpe ntango wana nkolo yesu akozonga amener l'église mpona épouse dans komema la mwasi gloire, libala na ye et prendre kuna na l'épouse, nkembo l'église épouse dans la gloire. Car il se passera en mpona ete effet koleka qu'un bref renouveau, une mbongwana œuvre moko ya puissante sika au ekoya cours de eza mosala moko laquelle Dieu na accomplira de nzela wapi grandes choses nzambe au akosala sein makambo de ebele l'église épouse. na kati Quand ya lingomba aura lieu mwasi cette nde action de mobali Dieu, mpe ntango bato bakomona makambo oyo quand misala cette nini action de nzambe Dieu akosala atteindra son point culminant à la fin du temps de la grâce, alors mpe de ntango grandes makambo choses se ekokoma produiront. Et alors viendra le na Seigneur suka et po les makambo morts en minene Christ ekosalama ressusciteront. mpe Les komemama premiers, ete bakufi ensuite kati na nous, kristo les bakosekwa vivants qui bato ya serons liboso restés, nous serons mpe transformés. biso Et oyo tozali ensemble, kobika nous oyo serons tokobongwana enlevés à la mpe biso rencontre du Seigneur dans tokokende les na airs. mapata Car c'est kokutana na écrit, nkolo kuna na nous ne mapata dévancerons pas ceux yango elobi qui ete biso se sont tokokende endormis. liboso te na baoyo Si quelqu'un bakufi pense que kasi soki nous moto les azali avons déjà kokanisa dévancés et biso que le biso tosi Christ toleki bango ete biso tosili déjà tosekwi revenu en tant qu'époux, mpe yesu je kristo le aye répète lokola encore une mwasi fois, mobali ces na gens libala ont l'esprit ngai dérangé, nayebi ete yeba ete ils ne mituna bango ezali comprennent pas malamu les te Écritures bazali et par koyeba leur te propre oyo ezali ndimbola mpe bazali komemamaka na et par leur makanisi na bango moko déclaration. baza kopesaka bandimbola na ndenge na bango Ils sèment du désordre bango bazali kolona oyo dans ezali le royaume de Dieu. bokeseni na Dieu kati na est un Dieu bokonzi na d'ordre. nzambe Et si nous nzambe voyons azali et nzambe oyo azali comprenons na les alima choses correctement, nous soki tozali reconnaissons alors kososola aussi makambo qu'il na a malamu merveilleusement ordonné toutes biso choses. tokoyeba ndenge nini nzambe abongisi Dans makambo cet oyo ordre nyonso divin. mpe Venons ya kati ya maintenant au point mwanga culminant oyo et au ya but nzambe véritable. Dieu a tozonga promis na liteya na biso ete nzambe d'accorder un ministère alakaki prophétique avant kopesa le biso retour de Jésus-Christ. mokumba moko ya Car nous mosakoli vivons liboso ya boyei na yesu kristo un âge mpona prophétique. tozali kobika ntango moko Dans ezali ya laquelle lisakoli la prophétie na biblique nzela nango wana s'accomplit lisakoli sous nos ezali yeux, kokokisama na dans miso tous na les biso domaines na et à tous les bisika nyonso égards, mpe afin ya que ntango nous nyonso na recevions ntina ete biso des tokoka informations koyamba divines makambo et masosoli la oyo euti epai clarté na par la nzambe révélation mpe de pole Dieu euti na emoniseli na nzambe lui-même. ye Il mei était nécessaire qu'un ezalaki na ministère prophétique motuya ete se oyo manifeste en ekobombami notre temps, oyo ya par lequel lisakoli les ministères, ekoka komonisama na ntango na biso plutôt les na mystères nzela de ete Dieu mabombami annoncés de na la nzambe oyo etatolami kouta mbokanda ya à genèse l'Apocalypse chapitre 22, tina apocalypse chapitre révélés 22 afin que nous yango puissions koakomonisema avoir une vue na d'ensemble ntina ete biso tokoka et une komona lolenge compréhension moko du plan ya du salut lisanga mpe toyeba complet mwango de ya notre lobiko Dieu. yango te Nous y likola nzambe na biso azali koloba mpe akoti biso na makambo oyo mpe abengi biso mpe azali kobongisa biso jusqu'à ce que nous puissions na ntango oyo ete devenir un seul biso cœur, une seule tokokoma âme. kaka na molimo moko mpo bomoko moko na Là où molimo toutes les moko opinions, tous les enseignements wana makanisi nyonso divergent, oyo mpe toutes kolakisama les nyonso ya orientations kokesana ont trouvé leur fin. epai Là wana où tout ekosuka converge vers yeba ete nyonso là tozali où kokende nous kaka disons vraiment epai oyo plus, na ah, solo c'est mpe sa biso tozali doctrine, koloba c'est ete la sienne. Non, oyo oyo là ezali nde où l'on lelakisi pourrait dire, ils wana sont tous tokoloba ete enseignés par Dieu. Ils croient bango nyonso ensemble tu en la parole bakoteyama na révélée nzambe mpe par bango Dieu. nyonso Et bazali voici un point kondima important. kaka liloba Si oyo on avait laissé emonami tous les ekouta na nzambe sermons là où soki ils bakokaki sont, kotikama au te ya lieu nyonso ndenge yango d'extraire ezali des morceaux ici oleti yokoka et la kolongola ndambo forme awa des mpe obakisa awa citations, puis de les kwa kosalaka superposer les bamaloba na ndenge na uns aux autres, basitation alors qu'ils n'ont obakisaka rien mpo à voir osangisaka les yango uns avec les yeba autres ete boyokani moko et ekozala ne te moko s'accordent likolo na pas. bamosusu mpe bokoyokana te yango ekosimba te ekosimba te bokanisa oyo yozwi oyo na ndenge yozali kokanisa na liteya moko songo moko mpo osangisi yango otie potopoto yeba ete ekozala nini eloko oyo ya lokuta ekomi so likota yali ndenge nini ya kombongola oyo ezali makomi kokosa
lelo ezali na bato bazombokanisa ete bayebi mingi bazali kozwa ndambo wa likambo mpe bazali kosangisa yango mpona ete bakoka kobimisa eloko moko ezali ya bokese. Ngai nazali oyo moto ya sika te na bokonzi na Nzambe, moto moko azali na makoki te ya kobongola liloba na Nzambe. Ebongi na biso kaka topesa kaka elelakisi mpe biso tozali mpona baoyo nyonso to bazali na matoi ya koyoka kaka mongongo ezali koloba, molimo ezali koloba na lingomba. Mpe mosusu ngai nazali kobondela nalobi na Nzambe mpona nini yo olobaki te ngai na kotindela bino mosakoli Eli, mpona olobaki te na kotindela bino Moïse, Abraham to Ezaïe to Jérémie. Tokandi baprofete bazalaki ebele na makomi kuna na ya bule na koyokana na kala. Wana ngai azalaki kobondela liboso na Nkolo na nafungo libuku ya 1 Roi chapitre epe natangaki yango. Ntonga nakomaki litanio elobaki ete Eli azwaki ba 12 mabanga 12 ekokani na 12 mabota ya bana na Israele, mpe ye atungaki etumbelo ya Nkolo yango efungolaki ngai miso. Amen. Mpe ngai nalobaki ete Nkolo nazali kozongisela matondi ya kouta na motema na ngai mobimba. Yo otindaki motu moko ya Nzambe oyo azali kosangisa lisusu oyo masakoli ya bantoma 12 mpe ye azali kosangisa yango, mpe azali kotunga lisusu oyo etumboli na Nzambe, mpe azali kotya eloko nyonso na esika na yango lokola yango nde lekaki kuna na ebandeli na tina ete yokoka kozongisa lisusu eyano mpe yokokisa liloba na yo. Amen. Ndeko Branham kolekana ba Joseph ba Mahomet yeba ete ye alekaki bango nyonso tu basakoli oyo nyonso oyo bakokaki bango bakokani na ete bayele na bango ezalaki kokabwana koleka kutu lola ndenge kabwani na se yasanganaki na makambo na bango te oyo ya sika yayaki kaka na boyokani na liloba na Nzambe na molimo na Nzambe mpona tokakoka kofungola na bozinze nango nyonso oyo Nzambe alobaki mpe alobaki te bakoma na nzela ya basakoli mpe akoka kotya yango na nzela na mwenda oyo na lingomba. Ye amemaki elakisa mosusu te oyo kozala libanda na Biblia, kasi ye azwaki kaka Biblia na maboko mpe alakisaka nga alobi ete bokoka kotala oyo ezali moboko na ngai, nguba na ngai lola apesa ekoleka me liloba na Nzambe ekotikala seko na seko. Mpe moto oyo ya solo moto na Nzambe ye akomema liloba oyo ya solo na Nzambe azali kozongisa matondi pa na matondi na Nzambe mpona ete na monoko ya moto oyo yeba ete liloba na Nzambe ezali solo, yango ezalaki na kosangana te eloko moko te, yango ezali oyo bozwi monene oyo Nzambe apesi biso mpe tozongisaka matondi na Nzambe na biso azali na bomoi oyo ye apesi biso ntango oyo akokitisa mongongo mpe ye alobaki ete Nkolo na biso esikosa kotikala nanu na likolo tina ntango makambo nyonso ekozonga ndenge ezalaki. Mpe alobaki na mokanza ya Jacques elaka oyo ete yeba ete mbula ya suka ekokweya yango ekolandana na bozongi na Yesu Kristo mpe makomi ebele tokoki kotanga mpe kolukaluka. Ntango na biso mpona lelo esili mpe biso tobeni matoi na bato mpe tolobi makambo ebele oyo etikali ete moko na moko akoka kokɔta na mozindo na makambo oyo oyeba makambo nangi kosenga bino eloko moko bokende te epai ya bateyi ya ndenge na ndenge boluka bilukaluka te kasi ya liboso na Nzambe na nzela ya mabondeli yeba ete na ntango na Yesu motu moko akendaki komona Kayife Gamaeli to bato oyo ya minene so balobi ete Jean Baptiste azali nani wana olingi apesa bango eyano na ndenge mosusu lokola Nkolo ye moko alobaki. Nkolo alobaki na Mateyu 11 ezali nde na ye
oyo ezali koloba likomi tala nazali koteya mopalinga lisango na ngai liboso na ngai ebongi na biso kaka tokende epai na nkolo na makanisi moko oyo euti epai na ye oyo ezali kokokisama na mwango na nzambe ya lobiko na nzambe okende na bato mayele te baskribe bafarisien te bango baza na ndenge na bango ya kokanisa pe bango babaluki mosika na nzambe yo yaki epai na nzambe loba ete nkolo na ngai ezali sembo soki ezali ndenge wana alakisa ngai nzela mpe ngai nazali koyebisa yo nzambe akosala yango yazali sembo bino bokozala lisusu te na se ya kotindika makana ya bato kasi bino bokozala bato oyo bapusami na molimo na nzambe mpe bino bokomona makambo ebele oyo oyebaki te yo koyeba makambo ebele oyo oyebaki te mpe esengo kotonda katikati na biso lokumu na nzambe kouta na likolo mpe kimia na se epai bato bazali epai nini esengo na ye ezali na ye nzambe oyo nango nyonso lokumu masanzoli na nyonso na nkombo na Yesu amen. Totelema mpona kolomba tata na biso ozali likolo biso totelemi liboso na yo elongo na liboso ya elongi na yo kolo tozali na vraimen na tutami makasi vraimen na mizindi mobimba mpe na tutami na katikati na ngai mpona kotala ngolu na yo mpe liloba na yo lokola yo ozali sembo nkolo na biso katikati na banzela oyo nyonso bato bazali kotambola yo olobaki te kaka bampate no bakoyoka mongongo na yo bango bakolanda kaka yo kolo molingami bazali kobondela mpona baoyo nyonso basangani na biso na katikati ya lilendisi oyo mpe bayoki liloba zala na bango elongo nkolo lokola yo ozalaki na bayekoli na yo na nzela na Emause tambola na bango nkolo sunga bango tolola na bango mpe fungola ngola bango mayele po ete bakoka kososola makomi kolo elobaki na ntango wana ozwaki mosakoli ya libuku ya esakoli ezai mpe olobaki ete lelo oyo likomi oyo yango ekokisami liboso na bino biso mpe lisusu tozali kozwa eloba na yo oyo lokola Ezayi alobaki mpe basakoli nyonso ozwi basango malamu mpe makomi oyo elandani mpe babiblia nyonso tina na mokanda ya emoniseli tozali kotanga yango ebiso kogalela nkolo nzambe na ngai lelo oyo likomi oyo yango ekokisami liboso na biso nzambe molingami yo ozali mwana motema na lingomba na yo oyo euti katikati na mabota oyo babengami mpona ete babima mpe bamibongisama na kati na yango yo kokokisa makambo ya minene kala mingi te nzambe molingami yo okomonisa oyo ezali nguya ya lisekwa na yo nguya ya molimo mosantu katikati na lingomba na yo ezali na bomoi mpe yo okosekwisa bakufi yo okobongola baoyo bazali na bomoi mpe yo okonetolama na bango okonetola bango mpe yo okozonga katikati na Israel nzela ya ngolu na yo mpe na molimo na yo mpe yo kotinda basakoli oyo mibale na tina ete bango mpe bakoka kosolola na oyo etali lisakoli bateya kaka te ka basolola liloba na lisakoli nzambe molingami tozali bateyi kasi litatoli ya liloba oyo opesi biso ezali litatoli moko ezali ya lisakoli ya koyeba oyo ezali nyonso ya mwango ya lobiko na nzambe na biso nkolo yango nde ezali kokokisama wana kouta na mobeko na yo wana na kotindama na yo mpe kokoka na eloba na yo kolonga nazali ate mpona naloba na ntina ya nkombo na ngai to mpo na ngai moko to mpo na yo etali ngai
Je suis ici en ton nom, nazali wakati na kopo na kombo na yo na ntina liloba na yo mpona bolingo ya liloba na yo mpona kwa koyebisa libota na yo oyo nyonso yo olaki na mpona ntango na biso nini ozali kosala sasa ipi kolopambola biso nyonso bikisa bao babungi bikisa bato bazali kobekela na nzoto kangola bao bakangolami bakangami kopesa liloba na yo toali kokumisa nguya ya makila na yo na nzela wapi biso tosombami nguya ya liloba na yo mpe ya molimo santo na yo mpe biso azali kobondela yo nzambe azali sembo zala na biso elongo nyonso mpe pambola biso na ntina ete biso lisusu tokoka kondima kokoka na ndenge likomi elobi mpe ntango yo okozonga tokoka koleka na oyo ezali kondima mpe tozali komona na yo nzambe oyo monene nazongisi bato oyo nyonso mpe nazali kobondela yo ozala na biso nyonso ntina suka ya ekeke nazongiseli yo matondi lisusu mpona mokolo na lelo na kombo oyo ya bule ya Yesu. Alleluya, amen.